chez Asteve, Binga, les boules à métro. Michoi, na quelle réunion? Et dit mon cher. Cercle musique, Lombier, Vitalité bala Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi okunga okamba, bala Saint-Paul et papa, au fleur, okunga. Papa, tolingi boboto, tolingi boneko, tolingi esengo, tosengi lisanga. Bandeko balandi radio lisanga, totondi bino botondi pona fidélité na bino na programme ya radio lisanga. Poko ya lelo, poko ya mokolo mwa jeudi 5 avril 2012, tokutana na bino lisusu. Nanzela ya radio lisanga potoka bana bino ngongo ya mutuya ngongo esala kete to koba na bomoi poete to zali ko salela boyebi na biso solo chaque mardi pe jeudi de 19h à 20h toza kana bino boye pototala maitokyo kabola na bino o etali biso awa toko emettre à partir ngumba Amsterdam na Pays-Bas o etali pe mboka Pays-Bas Total rapé pona biso banso baye to uta mboka République démocratique du Congo o makole kakuna na OP tokoki ko kabola yango na bino. O boko yoka ezawa bino yesu kitenge. Radio Lisanga esalemi na Fondation Lisanga, point de soutien congolais. Baye bangi koyeba mingi sur Fondation Lisanga pe Radio Lisanga boki kotala na internet na www.lisanga.nl. Nde toko senga na baye banso bakolanda biso na baposte na bango ya radio na FM na Katengumba Amsterdam to na nzinga Amsterdam to baye banso sika bojwami bokolanda biso na nzela ya we na ba ordinateur na bino longoni ya mingi esika nyonso bojwami to kanisi wa biso SD Malaika SD Son Divers esiko jwami okolanda biso Longonia pe mbote na libota mobimba Joel na Amsterdam Jide poste no ya radio na FM nde solo zali makasi pona kosalisa etolanda biso to pesi pe Longonia bai banso balanda biso na mokili mobimba esika nyonso bajwami boetokanisi pe ya biso Paulin Mutombo Kaembe kuna ye azali mosika na Hollande kasi bena kati Europa ye atanga kapete ko landa biso na tango nyonso oyo toko salaka radio Lisanga solo matondo mingi awa na studio pe nazalinga imoko te to alipene Emmanuel na bainvita na bango solo kaen akozanga te ko kabola na bino oyo pe a yenango na pokwa mwalelo ndenge tolobakete to koka ko bimisa makambo oyo biso to koka ko bimisa nde yango pe ata ndenge totai koloba Paulin Mutombo Kaembe ye kwazaka kuna na Stockholm kasi a landa kabiso kaka pe po ayebi ete kosala boyebi nde yango ekosala ete bato bakoba na bomoi nde biso tozelaka kaka te likama likwela biso moko po tokoka koluka lolenge kani tokomisalisa po likama ngo pe kokozala ya makasi babumi yo na ba criminel o ba ilokwa na pouvoir na ba mboka na biso na Afrika lokwa na mboka République démocratique du Congo na tango wana okomilobela lisusu ndenge nini nde na tango kolobela moto mosusu pe oya kokweya makama wana okomilobela pe yo moko po kolakisa pe na basusu soki likambo wana ekpeli yo po bakoka pe
kolobela yo. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai, moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudiandambo, rest in peace. Solo toko kabola na bino na bokuse makambo oyo toana ngo na poka malelo kasi toko banda nanu akoyebisa baye na mboka Pays-Bas ezali na action oyo police azali kosala awa ndenge toyebisa bino peta mikolo mileki pona azali na esengo te komona ndenge gouvernement ekokende na ba mesure oyo bakozwa pona police ba moni ete gouvernement akokende kobebisa ba condition ya mosala oyo ndenge ezaleli na mikolo miso mizali esepelisi bango te komona ete ba mesure wana gouvernement akotingama ebe akpa yango nde na bavile ya minene ya Pays-Bas ezalaki mokolo etiamaki lelo action monene ya police ba bureau na bango mingi esengeleki ezala ya kokangama na Amsterdam, Rotterdam, Utrecht pe Den Haag. Nde tosea kokete kuna na Utrecht zalaki kobanda 9h ti 13h bakanga ba bureau na bango na Rotterdam, police pe asala action zalaki de 12h à 16h bakanga ba bureau na bango na ngumba Amsterdam tozali pe na Den Haag kuna ezalaki prévu de 13h à 17h police a kanga ba bureau na ye pona ko lakisa mécontentement na ye. Solo to zali kokoba to sala kabo ipoto eba ndenge nini mokile zali kokende siko fandele siko zaleli esengelo ebango pe malamu ndio ko eba ndenge nini ko se positionner par rapport ya esika o utaki. Toko kabo na bino siko na beaucoup se situation ekoleka ezali pona mboka République démocratique du Congo etali mingi ndenge ba tobaike ba kotalela likambo oyo eko sala ete makambo na bana République démocratique du Congo na mikolo yo pe eko simbamaka na bai basuso bai bakongolete bakotelemela kolobela yango ezali mbala liboso te kasi moto asala yango na bopolele makasi na lolenge oyo ekosalema na mikili ya poto oyo tozali na mikolo oyo nde eko lobisa bato mingi yango ezali likambo boyebi oyo ya Belge oyo azali kotelema mingi na mikolo oyo na tina na likambo na République démocratique du Congo totoloba na tina na ba Congolais pe lokola nde yango ezali kosala ete bato basusu oyo bakomona ngo na lolenge ya malamu te bakotiaka ya bango critique pona koloba ete lolenge oyo ye azali kokende na makambo kolobela ntina ya mboka République démocratique du Congo ezali lolenge ya malamu te bakolobete esengeleki ebe ezala bana ba Congo bango moko batelemela likambo na bango basusu bako bwakela ye babwakela kolobete azali na ye pe kaka lokola ba ndele basusu nde to tali likambo yango tolingaki na bokuse poto kokape kokabana na bino oyo makanisi mako kendeke na ntina ya situation yango oyo toti koloba na bino boye ezali na basusu bakomituna nano po baluka koyeba soki ezali moto nini oyo kolobela makana tina na eboyi
tokoyebisa bino mpenza na bopolele nyonso ete moto oyo ekolobelamaka na ntina na ye boye ezali Laurent Louis, eza belge député oyo basusu mingi pe boyebi ye. Laurent Louis ye nde ezali kolobelama mingi na ntina na ye ndenge tolobaki liboso wana. Soki Congolais akomipesa liberté ya kokanisa boye kokotisa doute na moto oyo akoya kotelemela baintere na ye, esengeli pe kotala likambo yango na ndenge longobani. Mikolo meti koleka ye atelemaki lisusu na parlement belge kuna, boyokaki azwaki soutien ba Congolais, asengaki bazala na tribune na tango oyo ye akotelemela kolobela makambo makongo, makambo oyo na tango na colonisation ndenge basalaki bato ba génocide esalemaki wana, esengeli ete gouvernement belge andima makambo wana pona ye alobaki ete ezali point ya départ pona kokende kokweyisa gouvernement belge, l'état belge na ba crime oyo nyonso to aza nango associé na mboka République démocratique du Congo te. Siko discours na ye wana apesaki yango mwa mingi pe na conférence oyo tosalisaki na Pays-Bas na Denar na le 18 février na mbulo tozali, alobaki yango pe extrait nango ezali pe na site na biso na www.lisanga.nl. Bato pe bakendeki ko soutenir ye pe boyebi balandaki ndenge mobulu mokotaki na parlement, basala évacuation na ba Congolais po balobaki ete bango basalaki mobulu makelele. Kasi wana eza likambo biso tokotala te po toyebi ete likambo oyo tokotala ndenge tolobaki na libandeli esengeli to te kotika moto boye akoba na baction na ye po ya keseni na biso. Tokokende na biso na maloba mingi te po toyebisa bino tokolanda banzela kamate, tokoloba na bino ebeboye na tango moto lokola ye akotelema kolobela likambo ya bolamu pona Congo, pona ba Congolais, kotalisaka mosapi na gouvernement na ye moko kolobaka na bango bopolele. Pona nini biso toluka lisusu tolembisa ye na etumba oyo ye azali kobunda? Pamba te biso pe ba Congolais tolobaka yango mingi na kati na bakonzi na biso banda na motu ezali ebe bato bakosalelaka baintere ya ba-occidentaux. Na tango sikoyo ba-occidentaux bamonaka badwi bato ya ndenge wana bakosalela baintere na bango, balingaka batikala wana pona continuité ya babénéfice na bango. Ne ndenge to vivre tango ya belektio tikolekawa ndenge balingaki pona continuité Kanambe alias Joseph Kabila atikala président malgré ba fraude massive. Kasi pona nini na tango biso pe to dwi moto oyo pe ako salelaka pe bentere na biso kote ya occidentaux, toluka tobanda ko affaiblir ye kaka boye na mpamba na ntango oyo tomoni te na bopolele te ye akosala makambo contre biso. Wana ezali stratégie ya mayele to ezali stratégie te ya bozoba. Yango wana esengeli to sosola po toyeba etumba tokobunda na bato balobi bayi baninga na biso, to etumba tokobunda na baye oyo bazali baninga ya binemi na biso. Wana nde eza motuna oyo tokotuna bino po toyeba tobebisa ntango na biso te na bitumba oyo ezali ya biso te. Totika moto oyo ye asala mosala na ye pe topesa ye soutien na biso na ntango nyonso tokoka kopesa ye, na ntango nyonso tokomona ete ye akosala etumba na niveau na ye ndenge akosalela awa na Belgique, na ndenge oyo ye akolobela monoko oyo ba Congolais bayi nango na parlement kuna te. Nde yango wana
ye ako salela yango. Toyeba pe kozala bato. Toyeba pe kozala bato. Toyeba pe kozala bato. Kelele te, kelele, kelele. Kelele, kelele, makelele te. Kelele, kelele, bango wana bazoya. Abomba mbongo nasi alibanga ebembe. Bayebisa ki kubotela ebele. Atankale abolungwa lokola ngansi. Kalate akokanyisa oya ye mike mike. Ndobo na mai pe izali kuningana. Bakulu tu bapesa ekombo angwalima. Baye balande buda walas na bamolona. Ye baye pono iba nani asumba na nganda. Nka, nazali kolonawa. Nka, yaya kwa nkolo. Benga mantotela. Mukolo na kukita Kinshasa nzela na ngana kamba. Na uchiko sisa likambo mokile tinda. Balekela bayuma kasi bankaba timba. Todia bikedi tuteta pe bandika. Pepo na mikili pona tokola na kimia. Kelele, kelele, makelele te. Kelele, kelele, bangwana bazoya. Kelele, kelele, makelele te. Kelele, kelele, bangwana bazoya. Ikwela ya banka elamba ya koko na nzoto. Kombo peloko tamwana kaka ya bonkoko. Bakatanga banzoloko na lenda mana nyoso. Na buka minyolo na nzoto pena bongo. Mayele sala kambongo kasimbongo mayele te. Mwana nkazilia na kuzu makelele te. Muzunga landa makelele ya likelele. Kasi ya bosa na ya nyoka pembeni na ye. Nka, zali kolonawa. Nka, yaya kwa nkolo. Benga mantotila. Mokolo na kukita Kinshasa nzela nangana nkamba. Oyindisa mapata suka nango kakambula. Mapende soki botanga kibilanga mbota. Eya biso mopembo yango pona koluka. Oya biso bilanga sitoloni ngoma. Kelele, kelele, makelele te. Kelele, kelele, bangwana bazoya. Kelele, kelele, makelele te. Kelele, kelele, bangwana bazoya. Kaka oyo kilikambo yango okangiti na makambo na uti koloba. Ete ososoli penza makambo na uti koloba. O ezali mokombo so mokongo pembe. Yaya kwa nkolo. Tozali banka. Nazali kolona awa. Soki boye bakatina na ngoto. Ka engola kisa na zali kolona awa. Lupango bakoko. Bana bakongo. Bana baluba. Bana bangala. Bana banande. Na bana basonge. O ezali lupango banka. Moko te akukabula biso. Soki okanisa ikato osalaka mindule. Moto ezali ngomba monene. Landango. Tupesi mbote na baleki. Mujaka. Nkoi. Nkozi. Lendo. Shimauzu. Mangenge. Kapa. Manikongo. Ngaimoko. Buza wa buza. Solo balandera lisanga toko balisusu toko luka poto kabana bino suna bokuse likamo susu pe oyo ezalaka mpenza na ntina mingi ntina makasi elobama pambate soki biso totambolaka beboye toyebi ntina mpenza ya kokende na makambo te biso bayeba Afrika biso bayeba Congo ezali likamo nene oyo tolobaka bino ntango nyonso likamo na identité. Boyebi likamo na identité nde poto eba monguna nani oyo esengeleki tobundela poto récupérer identité na biso ezali penza kaka biso moko. Eza pe lisusu na likambo bozangi boyebi te pamba te mingi pe ata bolobi na bango baza koyoka baza koyeba kasi ezali likambo nde ya ko mi longola na minyololo oyo batia biso. Po eza na minyololo batia biso boyebi esclavage ndenge salemaki kala o babandaka penza kotia moto moindo minyololo penza boya solo bako katisaka ye na bamasuwa komemaka ye na bakontina misusu na Amerike na Europe po aya kosala misala makasi minyololo wana baya kotia yango pe bato na makanisi nde
lolenge batia minyololo wana na makanzi mabato na maele mabato yango wana esalaka biso ete to milongola te ezalika monene ezalika mona mpasi ntango tokobunda etumba bato bakoloba tokolonga etumba ndenge nini tokobima na etumba ndenge nini eza minyololo wana mpo soki totali bamboko mingi bakongole batangaka ndenge bango bazosala bitumba ya bango bokomona baza kose retrouver na baidentité na bango na bamakambo mosusu oyo ekeseni pe makasi na oyo boccidentaux bazali koporte comme culture identité na bango yango efandi mingi poto ke mosika te na likambo etali religion croyance ya moto foi ya moto na religion yango wana nde esala biso mpasi yango nde boma biso koboma po tokoluka sikoyo na weekend tokende koluka maki ndenge pake ezali tokende kosala sikoyo nini biso penza tozo se retrouver wana na kati tango colonisation ezalaka makasi liboso ya wana tango esclavage ezali kosalema eloko nini bango bakretien bayaka nango kuna na Afrika basalaka pona moto moindo po makambo wana ezali makambo na kala ezalaka nango pe kala nyonso wana soki religion na bango bayaka nango bamonaka ete ezalaka pona mokili mobimba ezalaki pe valable pona moto moindo esengeleki te bakei na makambo lolenge wana basusu ndenge bakoyoka kobaboye bango bakokanisa kaka mondele oyo ayaka azalaka moto na administration nde asalaka bongo te na église tolobaka lelo église catholique kasi eza christianisme mobimba nde moto ezalaka na kati wana ememamaka na église catholique po tokoyebisa bino boye le 18 janvier 1454 église catholique na ntango wana pape Nicolas V apesaki bénédiction bango église catholique na pape wana bapesaki bénédiction esclavage pe na traite négrière donc na mombongo na bato moindo soki bango bapesaki bénédiction nango na mokolo wana bokende bobeta na internet mikolo ezali likambo na ntembe te 8 janvier 1454 église catholique bobeti pape Nicolas na esnasuka bobeti esclavage bokomona badokime kobimela bino nde ezali likambo ya kolobete esengeleki toyeba tomisosola soki penza tolingaki tondima ete tomi libere tolingaki te kotikala kaka na kati na boumbu wana oyo tokotikala nango na kati yango nde moto ekosala biso boye na tango bato bazali na besoin ya moto mpona kosala etumba ya kosikola mboka soki ye aza kodependre na makambo mosusu ya bato mosusu na bapaya bango nde bakoyebisa ye lolenge kani ye asala makambo mpona mboka wana tozali na eloko ya kokende kokanga nango boye te yango nde kosala bongo mingi na biso pe basili kososola ndenge tolobali na libandeli kasi bazali na mpasi komona ete basusu oyo batikali bazali koyeba ndenge ya kososola te nde esengeli pe baye basi bakwei na baenseignement na bavaleur oyo ya bokoko na biso tosengela pe kosala ete bazali dispose ya kozwa baenseignement wana kopesa bango yango mpo bazwa connaissance na ndenge makambo bazalaki mpona kosala ete bayeba ndenge nini bakose positionne na mikolo oyo tozali pamba te mikolo mizali kopusana mpo ntango tolobaka bokoko bato bakanisaka ete tolingi tolata lisusu barafia tolingi oui rafia pe ata soko lati yango eza pe mabe te eza pe molato eza eloko pe bato bakolata yango pe na baceremonie misusu pe na bacirconstance moko boye kasi ezali te po tozonga na nsima tokende kovivre ndenge makambo mazalaka kala kasi ezali po tovivre tout en considérant valeur na biso wana ndenge ezalaki na identité na biso wana yango nde moto ekosala ete toyeba kososola makambo na bisika tozali pe kointerpele bayebanso balobi ete bazala bakambi na biso lolenge kani esengeli na bango bazala kasi soki esengeli baya kosalelaka biso kaka baconstitution nyonso tu awa na mboka bapaya awa na bapays occidentaux na ndenge na bango bokomona pe ezali kokesene mpo soko tali neti constitution ya République démocratique du Congo
na ya bamboko place bayaki kosala yango omoni kuna baye ko changer mbala moko présidentiel ekomi tour moko mais na Belgique ba place bayaki ko élaborer yango ezali deux tours pe bango moko occidentaux ba moko basala pe critique na likambo yango wana so totali likambo ya nationalité ndenge moko na bamboka yango to aliawa eza na bamboka msusu baza kondima double nationalité surtout baza kopima nationalité d'origine te na mwana mboka et pourtant ce totali na constitution ya Congo eza na na makambo yo batima be na yo moto za d'origine ya mboka wana oko perdre nationalité na yo pourtant na Rwanda kaka côté eza ndenge wana te boko comprendre pona nini to kozanga ndenge nini ya koyeba kotelema ba valeur na biso ba paya baza koya bazali kobotola biso na oyo eza ya biso ya bokoko na biso yo mabele yo ebime sika yo utela oyo bakokai kobotola yo yango te po bo comprendre malamu na koyesa bino na Pays-Bas awa bekol ndenge esalamaka ya leta ezali sikoyo na ba raison mususu moto akoki kosala école na imoko batia na mobeko na bango il faut ezala kaka ya ordre religieux to école catholique to école musulmane to école catholique to école musulmane to école juive mais siko ba iko mona ite makamba pusani pe mingi balingi siko ba modifier loi na bango wana ekoma pe ke bat bakoki kosala pe école na bango moko pona tina moko boyoyo bako mona ite na bato moko baza ko partager ba valeur moko ya lolenge moko boye o bakoko se retrouver na école wana ya bana nde wana eza pona kotalisa bino ete esengeli totalaka makambo na ndenge na biso moko d'abord po toyeba ndenge nini tokende liboso me biso totalaka makambo kaka ndenge basusu tozwa ndenge basusu baza kosala ndenge bazokende nango po ekoma ya biso nde na lolenge wana tokendeke liboso te pamba te Jésus ba bengie oyo ayaki oyo balobi ete akufaki pa masumu na bato ba bengie Jésus de Nazareth nde tolobaka soki azalaki Jésus de mwana jitu Jésus de Mbanzangungu Jésus de Kisangani tan mosusu makambo elingai kozala ndenge mosusu na bomonaka ete bayindo babungaki nzela bayindo balandaki nzela oyo elongo banaki te nde bongo atindaki biso biso tozala likanisi te kasi tozali kokokisa etinda ya tata oyo akeli likolo na se oyo azali bongo kolinga ete bayindo bakoka kozonga na lolenge ya bomoto mpo lelo bayindo bazali lisusu bato te mpe bongo likanisi na ye tata oyo akelaki na yango mokili ekoka bongo kokokisama soki bakonzi bayebi basitaki mbangu te bameki kotia elembo oyo eyaki kodomine ndenge bayaka na ekeko ya Maria na 1891 po babengi Notre-Dame bayaka na ekeko wana balobi nini Maria asimbi mwana ya mundele na loboko ya mwasi bongo mwana na ye asimbi drapeau indépendant ya Congo eza na couleur ya bleu en or étoile sikoyo Maria mwana mutu mwindo afukami na se na 1891 makambo nazoloba akokofukama mpona koyamba Maria kwa azangi mama baye kopesa priere ke priere Maria losako otondi gracia mokonzi azali na yo andimi ondimisa miyambo ya basi banso bosiko mama kimpavita okotie wapi mama nzinga oyo apesa kombo ya Congo avant lelo bato badondwa ekutangi na mwasi siko mama nzinga apesa kombo ya Congo totie wapi kombo ya Congo bangala mutu bapesa te kombo ya Congo eza baluba te kombo ya Congo bato bapesa bakatange te kombo ya Congo ezali kombo ya Congo epesami na mwasi ya mwana biso tomoni ete biso mpe toyebaki nzambe biso bato mwindo avo mindele baya bato mwindo bayebaki nzambe nzambe wana mpe azali koyokela bango mpe azobatela bango mpe azali kopesa bango bwanya oyo bayebaki kosala likamwisi lokola mabende oyo bango baselaki bamashete bamakonga ezalaki mayele oyo utaki na nzambe me kasi mindele bayeli biso makambo ezali bonzambe na bango na kati wana nde toye kodécouvrir ke bayelaki biso bonzambe te me kasi bayelaki biso nde bondoki soki omoni ndeko mibengi frère en Christ to évangéliste to pasteur aza munduki ya mundele totalisi bauti koyoka ndenge lokola
makambo bazali kosalema na kamba ntango wana mpe bamindele bazali koluka po ete badetruire mpenza mabele ya kamba mboka ya kamba mpo na ndenge babakimbango azwaki nguya mpo na kobikisa biso bayindo lokola bango bazalaki na posa kaka biso bayindo tonyokamaka alors yango na bamindele babandaki koluka po ete basapote kamba me bongo bamoni ke mboka ese ekomi abandone batela na se boye bakombate bapakimbangu batela boye abiki wi atuka ya solo il faut mpenza ke tolakisa bato eke totimbeli lukuta na bango bapasolaki babible mabele nyonso ya kamba etondi na bapage ya bible oyo bapasolaki mpona kodécouvrir deja lokuta oyo mundele akotisaki na kati ya mokili na biso na nzela ya bible mpona kolalisa biso pongi. Vraiment, on a parlé très bien que tant qu'on voulait ce qui mango, ayeka tinabiso bilenge, alobi yango bien que na pesi batata maele ba pesi na mukongo. Ba développer makambo yesu ezali ba oyo bazalaki coloniser. Ngana za coloniser. Donc on a un monde nouveau qui s'appelle Congo ya Sika. Il y en a ba énorme nango. Moyindo komi kosambela nzambe o mindele bayaki na ye, moyindo komi ko evoke l'esprit o mindele bayaki nango, moyindo ayini nzambe na ye pe ayini oyo ya ye abandi kobenga bokoko na ye bondoki, abandi kobenga bonzambe na ye bosatana, nyonso ezalaki ya ye, moto moyindo ayini yango. Okomona ke na lowa kimbango ayaka na nzoto ninga na zaboye na le 29 7 1952. Mangongele n'est pas encore né. Mais à la kanga bango ke okomona bana moko baboya na puso mususu pe na maele mususu ata wote bango yesu bakoloba kaka yango enyokolaki mona yebisa biso balobaki ete bibaboselisa biso bakoko ya biso po te tobanda kokumisa boyo ya bango bayeba koyokela bango ta mokolo moko te kokola basanto maria basanto yohane ndenge bouti koyoka awa me nzoka nde biso mpe si tobeli babamaki pavita bapapaki mbangu nzambe akoyokela biso pamba te nzela na biso ya communication na nzambe nde yango wana. Donc mundele akendaki te mundele asalaki ndenge nini akoti na kati ya mutu mwindu siko donc abombami alati mutu mwindu lokola elamba yo ozomona mutu mwindu menzoka mundele aza na kati yango tolikaka na bamindele ndombe ozomona même bakonzi ya politique même bakonzi ya religion nyonso bamindele ndombe na mindele ndombe po ete lelo afrique ezo indépendant te tozwa te balandi radio lisanga tozali kokoba na programme na biso na 20h nde tokoyebisa bino ete Papa Etienne Tshisekedi asilaki korevele secret ya voyage ya ministre affaires étrangères belge ateki kokende mboka ya République démocratique du Congo yango ezalaki mokolo le 31 mars mpona koclôturer journée de la mois de la femme kuna epai na ye nde azalaki na bato asololaki na bango alobaki ete ye ministre affaires étrangères belge akendeki kuna na mboka Kinshasa ezalaki nango mission politique te ezalaki mpona akende kodéfendre les intérêts d'une compagnie d'aviation belge donc compagnie ya baavion belge nde akende kodéfendre baintérêt nango kuna toyebisaki bino balandi radio lisanga mpe mikolo mileki likambo ya ntina ya aviation kuna na mboka ya République démocratique du Congo tolobaka kutu esengeli toyeba koboyiko te babiloko wana po tosalela oyo ya biso mokasi fo mpe toyeba ndenge nini tokomema réponse na alternatif na situation wana tobosani te ya biso este malaika son divers abengaka mpe kutu po atuna question na suka na émission mpe topesaka ye réponse na ntina nango bokoyoka bino moko makambo yango oyo ntango toyokaka tofandaka tosololaka tokokufa te mpenza ya solo pamba te bato batiaka mato ya pete na radio lisanga badzangaka te mpenza kozwa lifuti ya malamu bakribe kwanga pamba te po badzanga eloko ya kolia nango kasi bazwaka repas complet nde tokoyebisa bino esengeli toyeba ete intérêt économique yango biso esengeli toyeba po soki basalaka moto moyindo esclave na ntango na kala na colonisation ezalaki ebe mpona baexploite ye na mabele na ye richesse oyo aza nango naturel na mabele pe na nzoto na ye nde soki totali ndenge nini tokosala po to préserver bodwi na biso yango nde kopesa biso pe makasi na bo politiko wana ezawa bino soki tenge bo ala penza makasi 93 een andere wereld ya solo penza esengeli kozala makasi mingi na mokili ndenge ezali boye toyeba kokoba mpenza na makambo maso ndenge mazali kokende po soki toyebi te
tokobana kobeta kabe mabaku oyo mazanga tina poko ganga koloba ete tolingi moto bone sika boye soki ozali na influence te ozali na makoki te tomona kata bango moko atango basala ba campagne na bango po koluka kibokonzi bakendeke kofukamela baye bakoki kobimisela bango mbongo. Moto moindo lamuka. Benda Bilili, staff Benda Bilili. Moto moindo lamuka telema peotalai utabokoko na yo yozali sekolala lamuka nano yotala ndenge moi ebimi tana liboso na yo ebale tondi mbisi balola miso na nsima zamba etondi banyama na bandeke mabele oyo yotelemi etondi diama na wolu moto moindo. Moto moindo lamuka Kolia Soso babo malibela Toko mako
Moto Moindo, staff Benda Bilili, très chers amis. La radio Lisanga, vous êtes toujours bel et bien branchés sur les ondes d'émetteur di Salto depuis Damsko. Et c'est la radio Lisanga qui est faite bien sûr et soutenue par la fondation Lisanga qui est le point de soutien, de soutien congolais ici aux Pays-Bas. Et sur le micro, bien sûr, derrière le mic, les derniers rescapés du système Mutumusouso alias. Tozali se kokoba na pokwa ya lelo wana toutaki koyoka cette belle chanson des staff Benda Bilili Moto Moindo wabisope bayemba papa moko yemba déjà que Moto Moindo origine naye ezali ndenini mais nga toujours on se réfère toujours moko na makomi ndenge lobake non au commencement nyoso zalaki la terre était informe et ténèbres sombre. Donc, Molilinde Zali et Bandeli. Solo, nous allons écouter ces morceaux avant de continuer notre programme. Laat zien hoe het moet, slaap niet, ik maak moves, slaap beats, het gaat goed, ik produce. Waar de wil is een berg, maar veel niggas hebben pech. Welke hoed, elke blok, van de boot naar de top. Welke nigger is snap en welke nigger is echt. Welke hoed, elke blok, van de boot naar de top. Waar de wil is een berg, maar veel niggas hebben pech. Welke hoed, elke blok, van de boot naar de top. Welke nigger is snap en welke nigger is echt. Welke hoed, elke blok, van de boot naar de top. Vergeet me voor de dingen die ik doe om te eten. Ben niet meer met chillen, man, ik move, moet bewegen. Dit is wat we doen en mijn bitches in de hood doen vervelend. Die vinger in de postmuziek, ik speel niet. Die chillen, ik ben muziek, verveelt niet. Mijn niggas in de hood zijn ziek, je wilt niet. Nee, ik draai hem dicht en neem een goede pof. Ik hoor ze praten, maar laat ze, die motherfuckers doen alsof. Yeah, ik had grote plannen toen ik klein was. Maar heb alles laten vallen met de tijd, paps. Ik heb niks gemeen met jullie. Team Vieze, dit is één familie. Ik zit te denken aan succes. Yeah, dit is rap op z'n best. Voor de cash move ik vast. En als je test staat dan achter je ding. Niet stoer doen, want daar trap ik niet in. De manier waarop ik flow laat je denken dat het makkelijk is. Maar ik ben weg, maar veel niggas hebben pech. Welke hoed, elke blok, van de boot naar de top. Welke nigger is snap en welke nigger is echt. Welke hoed, elke blok, van de boot naar de top. Waar de wil is een weg, maar veel niggas hebben pech. Welke hoed, elke blok, van de boot naar de top. Welke nigger is snap en welke nigger is echt. Welke hoed, elke blok, van de boot naar de top. Vous êtes toujours bel et bien branchés sur les ondes d'émetteur di Salto depuis Damsko. Et ces morceaux, ils nous parlent que quel noir est vrai et quel est ce noir qui est faux. Et très chers amis de la radio Lisanga, vraiment, nous avons l'honneur dans ces studios, dans notre studio, bien sûr, de la radio Lisanga. Comme on a toujours dit que les studios de la radio Lisanga, sa porte a toujours été grandement. Donc, ma porte, elle a toujours été fungwama. Nenge mutema na biso ezalaka polele ya kufungwama ndelo lenge porte ya studio na biso radio Lisanga ezala toujours ouverte vraiment oyo arozala pe na makanisi to arozala na le solo oye amonaki que vraiment ezo lui semblait vraiment important ya ko kabola ngona bandeko vraiment vous êtes la bienvenue dans notre studio. Et très chers amis de la radio Lisanga na lobaki, nous avons l'honneur de recevoir. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Vanessa. Tu t'appelles Vanessa. Tu viens d'où? D'origine? Je viens du Congo. Ouais. Et dans les studios, je bent alleen gekomen? Je bent gekomen met? Ja, ik ben gekomen met mijn vriendin. We zijn uitgenodigd door Kennedy. Kennedy, ouais. Bon, KN is ali, KN, Kennedy. Mais vraiment, sorry, parce que Ga je normalement. voorstellen, mevrouw? Ouais. Hi, ik ben Kos. Kos. Ouais, hoe schrijf je naam? Kos? K-O-S-S. K-O-S-S. En wat is je afkomst? Als Somalisch.
Somalisch. Ok. Salam alaikum. Alaikum salam. Vraiment, très chers amis de la radio Lisanga, j'ai vraiment l'honneur de recevoir Vanessa et Kos. Et Vanessa, au Mémé Libissonine, il est là vraiment. Normalement, j'ai rien amené, mais présence, c'est très important, quoi. Ouais, présence, très important. Yeah. Vraiment, mais tu nous as dit que je ben Sankares. C'est toch, mon élan, c'est niet zo goed. Moi, je suis Bantou, fils de Bantou. Mais, tu je la lang bij je kama, ik ben Afroboy. Dus, we gaan proberen in Nederlands. Weet je toch, of no jonger mensen ook die Lingala kunnen begrijpen of verstaan. Dus, je bent een zangeres. Ja. En hoe lang ben je bezig met ja, muziek, eigenlijk niet zo lang bezig. Toen dat was al begonnen toen ik kleiner was in Afrika. Ja. Ging ik altijd in een koor zingen. Ja. Voor zondagschool. Ja. En ik ben nou hier zeg maar 5 jaar in Nederland bijna. Oh, ja? Dus ik zing ook in koor, in de kerk, bij ons in de kerk. Oh, dus ben je gelover? Ja. Je gelooft in wat? Ik geloof in God. In God? Ja. En wat is God voor jou dan? God voor mij betekent alles. Alles? Ja. Heb je vormen voor God? Wat? Voorbeeld voor God. Ja. Ik heb een leven. Leven? Ja, ademhalen en zo, weet je. Dat gebeurt niet altijd, hè. Sommige mensen zijn dood. Heel veel mensen zijn in het ziekenhuis. Dus ik ben gewoon goed. En je bent gekomen met Kos, die moslim is. Je bent moslim? Ja. Salam alaikum. En wat is jouw geloof, als je me dat vragen? Zeg je? Wat is jouw geloof? Islam. Islam. Ja. En wat betekent islam voor jou? Voor mij betekent gewoon het leven ook. Van hoe je het bepaalde leven aanpakt. Welke pad je op gaat. Ga je het verkeerde pad op of het goede pad. Wil je laat het paradijs komen. En dan moet je jezelf eerst verbeteren. En wat is een goede pad voor jou? Ik vind dat je als je schoon hart hebt. Dat je sowieso in paradijs komt. Naar Parijs. Ja, naar paradijs of Parijs? Naar paradijs. Oké, maar hoe gaat het tussen jullie? Dus, ik zie christelijk, ik zie moslim. Hoe gaat het? Ik vind gewoon zelf, het is mijn ritueel, komen overeen. Bijbel en islam komt overeen. Is maar hetzelfde eigenlijk, de Bijbel en de Koran staan precies dezelfde dingen eigenlijk. Respect, waardering, weet je wel. Altijd je ouders verzorgen. Respect voor de ouderen hebben. Dat is allemaal hetzelfde. Alleen mensen maken het anders van. En daardoor komt het veel ophef. Ja, dus ik ben bang een beetje. Dus, je bent toch een terrorist of zo? Nee, tuurlijk niet. Want vandaag... sans plus tarder, nous allons donner un peu à notre sœur Vanessa. Celle-là, moi, elle comment a cappella, moi a cappella, ouais. Donc, makni out, vraiment, là, on a mon tout, au celle-là, pour banego, quand même, balobi, qui non, bayoki, Vanessa, ou yemba, quand même, moi, plein, pour bayoka. Avant tout, quand on a raté, profondeur, monsieur. Moi, il logo, kaka, ouais. Bantu, vous avez vraiment belé. Ouais. Mais na évité. Nzemoni naimba maana osakapela mkeni nasima bango na nangai liboswa mitambo na bango nzela kokima na yebite na bomba mina yo Yesu mobateli malamu bibali sungi ezanga kate mosungi nangai elikia nangai bipai ngai na kokite yone kokapona ngai sukananga sukate Nzambe bolingo otalingai pambate nazali motu na miso na yo kita ho sala bangu na bakufa soni sungangaye 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 ngamoko na kokite yawe sungangaye ngamoko na kokite yawe sungangaye 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 ngamoko na kokite yawe sungangaye ngamoko na kokite yawe sungangaye atangai na zamoke na ebio zamonene bitumba nyoso yobunda
nayoka sango te balonga yo elombe mobali yo bomoi pekufa esimami na maboko mayo Yoshua HaMashiach atangai na zamoke na ebi yo zamonene bitumba nyoso yo bunda na yoka sango te balonga yo elombe mobali yo bomoi pekufa esimami na maboko mayo sungangaye 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 ngamoko na kokite yawe sungangaye ngamoko na kokite yawe sunga oh sungangaye 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 ngamoko na kokite yawe sungangaye ngamoko na kokite yawe sungangaye. Waouh, vraiment bravo. Papa Yesu, moi liloba, soki osana yaroloba talarara. Po ser vraiment kotisi biso nga kotisi omeminga na rati ya prière na minute omeminga na rati ya prière mende ozoyebe loko moko no sunganga Yesu mais ozoyeba te ke Yesu aza pembeni na yo. Oh. Papa Yesu liloba. C'est bon, moni ya malamu moni musique hein. Ouais. Et ali loko moko et ça a une importance mingi pe na bomo ya moto. Parce que sokotali na kati ya philosophie ya musique au comment na même na origine ya création po bato ba parla ka mingi kaka na oyo mutu azomona to akoki komona na lumière to obscurité to ténèbres to molili kasi bato bakanisaka te na ba son donc ba son pe ezali ko faire partie ya ba source ya création ndenge lumière to molili ezape ko faire partie ya ba source ya création nde yango monaka ba échange wana ya lumière na non lumière et ça la ka effet na mutu ndenge moko pe ba son to ba musique chant et ça la pe fait na mutu donc ils a déjà bien été à jouer un bagitoko pour donc ils allaient comme ça. SD vraiment tu l'as tous les cas inapercité tu l'as tout PSP SD Malaika sont divers oyo qui sert nabiso vraiment Vanessa c'était un grand plaisir mais avant au Kabwana on va encore balancer dans Toyemba, tu sais c'est quoi instrument? C'est quoi tout l'instrument? Ouais. Ouais, malgré mon gongo ça bien te. Boyoka. Wawina. Ayeli susu. Yeah. OK. Toke. Sungangai, simbangai, simbangai nazobanga kokwei, simbangai, sungangai, simbangai nazobanga kokwei, simbangai, sungangai, simbangai nazobanga malilie. Yeah. 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 Naliaki na bango, namelaki na bango, nalalaki na bango, nalataki na bango. Toke. Naliaki na bango, namelaki na bango, nalalaki na bango, kasi lelo babwaki singa ye. Freestyle. Sala baninga ya mokili oyo. Sungangai, simbangai, simbangai nazobanga kokwei, simbangai, simbangai.
Simbangai nazobanga kokweya Sungangai Simbangai Sungangai nazobanga kokweya Yeah, sikiliza kama mina lila yima cheza mwache munainda wanacheza wanapiga wanacheza mimi nakuja kabimba Mungu Baba mbona tuyacha watoto wa Kongo wameteswa watoto wa mama walia piga masasi wanachinja wanyuma wacheza wanyuma uko wapi Baba sikiliza namuna gani si tunalia Baba Sungangai Makasi Simbangai Makasi Simbangai nazobanga kokweya Makasi Sipangai Malili Sipangai Sipangai nazobanga malili Yeah Sikiliza Simbangai 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 nazobanga kokweya Zipangai 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 nazobanga malili Zipangai Sungangai Sungangai nazobanga kokweya Minasema baba wena shia Mina nalinga na cheza nalia Ntenga na shia iya uwania shia kai Nishaona shira usiinda una rahisa Sana shena macheza Unaina rasira sina chena Anashaula isa ina wani ya usia aizia iya oani ai Sungangai 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 nazobanga kokweya Nous sommes arrivés au terme de notre programme de ce soir, Romain.